Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Première question, adopter les questions. Première question, qu'est-ce que la mort? Adopter. La mort c'est un changement de la vie ou bien la mort c'est un petit repos médical. Deuxième question, parmi les 24 communes dans la ville de Kinshasa, quel est le nom de ces communes ne sont pas connues? Adopter la commune de Kisenso. Troisième, pourquoi dit-on Kisenso est les personnes des humanités? Parce que Kisenso manque le courant. Quatrième question, je prends pas ma famille. J'ai abandonné ma famille. Yahweh! Ngai na mataki na ngomba soko kwe oluka lutu ya bana na natindio na makati na nga ndeko zuwapi nga mawumbu na yo yawe yano nanga awa yo weleli kobala awa yo weleli kobota yebaka mobale ya salaka te kontra na yo ya matembele mama na mbisi ya kopa. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.